Boutique bijoux d'or Mosi Elengi. Boutique bijoux d'or Mosi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mosi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mosi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Dans Moutouillon, so ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mukola lilonga ndikola bila mwasi na kombo ya bijoux d'or. Mama bijoux d'or ka ande na lobaki avant année esila nakoyala nikosolola na babone nanga komeka ko souhaiter bango ba bonne année et puis ko meka lisusu kosolola na bango pona koyebisa bango to meka kosala nanu bilan ya 2024 ndenge nini ezalaki parce que 2024 toyebi yango. Ben chèque na biso ezalaki wapi, ba réussite na biso ezalaki wapi, to mekala nuko sala makasi, ko sala makambu ya bien na 2025 parce que donc ba vie na biso ya ba famille ndeni to vandaki na ba na biso, ndeni to salaki commerce na biso, ndeni to salaki misala na biso, ndenge nini to zalaki na société, to mekala nuko sala mwa bilan mukie. Ben erreur ezalaki wapi to mikala niko réparer yango. Yango mama bijoux d'or na ye ko solola na mukolo ya lelo. Nalingi na sala mwa introduction mukie na vidéo na uti ko sala ko souhaiter batu ba joyeux Noël et puis ko solola la bango na tina to salela temps na talisa ki bino ba exemple belé la lobi to salela temps to kima ba camarade ya mabe bato ya mabe mutu omoni ki aportaka yo eloko te il faut ko ina ete ko boya ete mais il faut ko longola e penza na couloir na yo parce que ça ba ninga mingi bazana ka pona ko freiner ba ninga na bango na sir mutu landaki vidéo na nga wana te mama bijoux lobi nazo tia liango na se na ebandaki première partie deuxième partie na osala makasi na tia lia wana na se awa soko rataki yango mekala niko kaya kotala ba deux liens wana mama bijoux pesa na eka conseil okozwa conseil ya malamu eko ko porter un plus na vie na yo et puis les sous ni na les sous pas ka apona ko loba na tina les solo o na uti ko beta donc na conseil na uti ko beta vie ezaka commerce te bande konangai vie ezaka commerce te vie ezaka ka mutu ozala ka sage ezala bato ebele banginda banginda ba vie na misala mbonga musala ba mutu akosa ote mbonga musala eza kitoko moko mbonga musala eza bien eza mutu calme pa eleki mbonga commerce na malamu donc bato basala commerce bon ba musala commerce eza makasi musala commerce oyebi soko ko réussir mais mbonga musala ya situ ya mindele awa okende musala na le premier ti yeba ke les 30 mundela le kisela yo mbongo et puis les choses on appelle les 15 yeba ke les 15 mundela le kisela yo mbongo eloko mo le kimbongo akayu na bien ezate sauf que ba vie na biso mingi ya poto bambongo na biso mingi ya kayu ekoma ko sila ta musuka ka ufuti nda ko futi facti ko saliwe mais nyoso to eza vie mutu soka za mayele kala mbongo na yewana ya kayu akosala makambu minene batu mingi basala makambu minene ko sala makambu minene peza ka te ke faut sala ba faire na Congo non bato ba mingi basomba pe banda kuna bango na poto net Rachel Jimbi quoi je pense pas basala nini yena papa Bat je pense pas basala ka commerce mais na mama Rachel akende ki musala papa Barsa akende musala bazako bongisa ya bango vie na zongi mwa mukie parce que ezala batu musu ba kanisa ki pona mutu réussir na vie il faut ça la commerce non commerce epesa meli mutu nyoso tout ndeko oyo zotalanga soko botama na makila commerce te komekate parce que ezala ka tantôt plutôt donc non pesa nous par exemple moko ya mukie ezala ba série moko bato edindaka bato edindaka na ebi ndeko moko bo atira société voiture à partir ya bato edindaka wana tina lelo akoka ko sa sortie te donc mbongo commerce ezali keba eza ozo sala ebite soko ko réussir mais mbongo kayu eza na kimia donc soko ozo sala musala na yo le premier ti de 30 na fin du mois ozo mbongo na yo kana muke wana okoyipe ko s'organiser osali pe likambuta mususu ya malamu
Donc voilà na bongisi moi muke parce que ça la batu mingi ba comprendre maman bijou te bakasa nga na poussa bino na commerce non nga na poussa mutu na commerce te na liebisa bino ba convenient na ngwezali na loba ke soko za na makasi te ko meka na onzela na commerce te parce que eza singa na kingo mais soko za na buli ya osala eloko kubanga te tiapa omona loboko nzambe ekozala likolo na yo omona ke osimba hein donc vraiment bandeko ba abonné na nga tozalaka mayele mbongo nyonso tu ya mutoki ya mutu esimba kaka eza na nzela kayu eza na nzela ya commerce ba commerce to sala ande ya misika oyo c'est très dangereux hein commerce en distance nani yo ko confier ye donc ne ko pesa bandeko na bino luki ba problème na kati ya famille ekomi ya ko bendana ekomi balia yo kata msupona mbongo na yo donc oluka pe mutu mo libanda escroquer yo donc vraiment maman bijou lobi place wana il faut vraiment ko raisonner bien avant ko lingata msusu ko sala commerce net na ba Congo wana tuleki parce que maman Graciana aza mwasi makasi maman Graciana na mboka ya Quadrate aganya vie na ye na nini na misala oyo akindeke banda tongo ti soki butu akei na musala ya mundele na fin du mois quelque chose na ye eleki basi abongo il faut ko pesa bango félicitations basi abongo il faut ko encourager bango ba femme forte ide tozo luka koza la femme forte ezaka osa la commerce te neti biso ba mama bijou to kokala biso ba bisala ya bakaya ba poto te donc toza ndenge moto mutu toza na vie na ye donc toza différent. En tout cas, wana eza pour na lisolo o to betaki lobby soki ndeko rataki o to betaki na Noël na lekisa ki je pense ba les 26 boy. Donc soki muto rataki yango zonga kuna tala mama bijou do asola ki kitoko merci beaucoup na bandeko bobenginga pona ko féliciter ngai ko sepela na ba conseil na pesa ki lokola mama na biso Viviane mama Viviane Makeleka. En tout cas, merci beaucoup na ba encouragement na yo et puis na ko profiter lisusu ko pesa bino kaka ba bonne année parce que année aussi là na pesa bonne année na ngai na papa Alain Seka na 0049 na mboka na biso na Allemagne. Papa Alain, merci beaucoup. Ils ont ma première client na ngai na auberge na biso ezala ranama tonge na Irebu A37. Ba client na ngai o ba moni penza mama bijou ninga zo bosser, yekuta zo loba na batu bana basimo bazaki na ya Allemagne, bandimo basa so mo makelele babio eloko muninga na bino mwasi, donc bo doser. Muninga mwasi wa sala eloko faut vous pc respect. Donc papa Alain Seka na mboka ya Allemagne awa mama bijou lobi ba lusako na yo et puis ba bonne année 2025 donc nzambe abate la biso o fete malamu na famille na yo mobimba tokiye lisusu na 0033 oui za France mama na biso Fuamba mama Fuamba je sais pas si nazo prononcer ko bon malamu on les a ba client na ngai na auberge na biso 0033 mama bijou lobi ma copine toyeba to monana te mais to solola kaka tu es ma copine tozongi lisusu na Belgique na 0030 na 0032 donc wana lisusu ma copine na kombo ya Valérie Kashwanga so il peut la prononcer ma belle maman na biso Valérie moi si kitoko en tout cas vous mela na yo 0032 maman ya Belgique maman bijou lobi en tout cas ba bonne année na yo o fete malamu ozala malamu tozongi lisusu na yaya nanga moko mwana bandala tongo ba yaya nanga ba soutenanga ta musala ezo banda ba onde ba panza numéro nanga France Belgique en tout cas ba yaya nanga wana ba soutenanga makasi ezali ya Godé na ya Alain ba soutenanga vraiment makasi ya Godé baswala ya Godé baswala donc mwana donc ndeko nanga ya Belgique mwana bandala tongo ya Godé la biso Wumela makasi mama bijou lobi akontaka yo na motema ba bonne année na yo na famille mobimba ndenge mo lisusu nazo souhaiter mama Louise moi si ya papa ndoya na Colonne en tout cas ba bonne année na yo mama bijou lobi wumela donc bozala bien na bana nanga wana ya kitoko ba bonne année na bino nyonso ndenge mo pe tozongi lisusu na Fatou Boka donc mama la bagradi mama bijou lobi wumela wana zala ndeko nanga wumela na yo
ba bonne année na yo esika ozali tozongi lisusu na mama Viviane ozenge na sita boaki lisusu ba bonne année na yo mama Viviane mo sa papa Makeleka ba bonne année na bana nga nyonso to ya kitoko ozala hala bango mama Bijou lobi akontara bino na motema tozongi lisusu na mama Graciana mo si makasi kwa balobi oliete non osalite okoliate mama Graciana na quadrate en tout cas ba bonne année na yo ndenge moko pe tomoni mama Jolie ba bonne année na yo ndenge moko pe tomoni papa Zéphirin na mboka na biso awa biloko mama Bijou etondi papa Pochade biloko mama Bijou etondi papa Pochade pe so olingo sala ba conteneur donc olingo sala ba conteneur biloko na yo koma kitoko papa Pochade na mboka na biso a na quadrate na Allemagne mama Bijou lobi ba losako na yo ba bonne année na yo ba joyeux Noël mbala moko nyonso tout joie. Et puis les sous nini tomoni papa Masamba ba bonne année na yo tomoni papa Joujou ba bonne année na yo tomoni papa Jisensingi na mboka ya Arène ba bonne année na yo donc mama Bijou lobi apportaka yo na motema papa Zéphirin na bandeli lisusu ba bonne année na yo mama Bijou lobi a oliate a omelate balobi o lamba lia na koyate lamba lia ngana o lamba na olia na olamba na olia to yete c'est ton problème mama Bijou lobi en tout cas ba bonne année na bino nyonso tout na linga bino na kontara bino na mutema et puis ba abonné na ngai mutu nyonso tout pesanga confiance mama Bijou lobi en tout cas ba bonne année na bino donc ba abonné na nga ba tout bokene la maison de passage na biso eza na matoni na Iribu A37 mama Bijou lobi lingo qui était congé na kin na o dépenser na o belé té tozana ba chambre na biso ya bien donc chambre wana eza na toilette na kati douche debout ya bien ya propre eza na télévision eza na climatiseur eza na frigo soko lingi cafetière okotia na kati ya chambre sauf kolamba nde libanda donc ndenge moko pe koyamba bapaya libanda bapaya baza na toilette na bango pour ya kitoko ya bien penza mupaya kokota kutu na chambre na ote ko déranger yote wala za makambo akala ne mutu okei ta mse pe ba cousine mo ba komo manquer au respect po yokola na ndako na bango tulala asuna bandako batute benga mama Bijou solo la na ye ce voyage eza musika mama Bijou azokani a compte ata ndambu ti okende ta mso sisi mbongo na yo ce po limo ke ko futa moi partie moko ya mbongo na Congo yo kaka donc benga mama Bijou c'est la réservation ya chambre wana bokokola la 2 personnes ce pour lingi chambre salon cuisine ezali ce qui pour lingi 2 chambres salon cuisine yo kaka mama Bijou en tout cas so la bien donc tu vas ba prix ko banda 15 $, ti 40 $, mais ce ko ye ko rumela biso to solo la ka tout ça la ka prix donc en tout cas ba bonne année na bino nyonso tout ba tu pesanga confiance ba bonne année nya ba tu nyonso tout ba s'abonner na bidor tu vis et puis ba bonne année lisusu na lingaki na bosana na ba donc ba travailleur nanga nyonso tout baza na kati ya maison de passage na biso na matongi na Iribu A37 sans oublier maman Nadine c'est Ngoma maman Nadine c'est Ngoma donc wana gérante nanga yene mutazo sala ke kuna na Congo kimia ezala maman Nadine c'est Ngoma maman Bijou lobi en tout cas ba bonne année na yo ba joyeux Noël déjà so zwaki na baki selo lisusu ba bonne année wumela musala ekinde toujours wa ekinde toujours kitoko. Oui, je pense que na lingai kana banana ko souhaiter batu avant na kota na mo ko solo la mo muke na sala na mo te nanga merci beaucoup na bandeko nyonso tu ya Congo o sali demande ya collagène bo sali demande wenze donc maman Bijou na évité ce to tinda combien de valises ya collagène merci na bino sauf que boye bake ezali biloko ezobuta musika kozala na moi patience ekokoma na yebisaki bino janvier début janvier biloko bosenga kinga ekokoma collagène o maman Bijou lobi ezosala nzoto kitoko makasi ezosala nzoto bien donc ba âge ezopusana kolinga te ke okende kokatisa kati ya babelongi soki place nini moma yango oyo il faut komela collagène pour garder au moins beauté collagène yango eko garder nzoto eko garder ozala kitoko lokola maman Bijou bongo te c'est bon alors nazo la collagène nga on les a kaka koseka mais so ngamo na mikumisite ndanga okumisa jamais donc lito solo la maman Bijou lobi na ça na moi te nga na profitation na vandi mena mela moi te na sali moi collagène nga yango ala na lingi na mela na lingi na zona no moi
Attends-moi quelques minutes. Pour na komekana ko kanisa bato bakufi na 2024. Avant d'aller nous calmer parce que 2024 oyo ezalaki matata. To kufisi ba cher na biso. Batu bakufi. Oh batu théâtre, batu oh ba star na ba YouTube, oh batu to yebi ba projet, batu bakufi mingi. Yango wana to vanda na no silence pour na mémoire na bango. Puis bandeko na ngai na vandi silence, na zongisi misu na ngai par-ci par-là. Na moniki to kufisi ba cher na biso. To kufisi batu oyo bazalaki important na vie na biso, to kufeli ba tata, to kufeli ba mama, to kufeli ba leki, to kufeli ba cousine, to kufeli ba semeki, to kufeli ba te belé. Oh biso to kufeli. Sikoyo elobeli biso kaka eloko te. Elobela biso eloko ke vie ezaka na maboko ya Nzambe. Kolala kolamuka eza ya biso te. Tant tozolala tozolamuka ezala habitude te. Bato basili kokufa na 2024. Biso toleki bango na eloko moko te. Eza kaka grâce, kaka ngolu o Nzambe asali yo asali ngai. Yango wana mama Bijou lobi to kanisa batu bakufi 2025 o ndetango tozoko kota ndenge tozoko kota yango boyo to tika babuzoba eloko moni ezo porter o eloko te tika batu mingi bazalaka kala ata mususu na Noël boye il faut écouter na ba boîte na bonne année boye il faut écouter na ba boîte ça sert à rien nga pona ngai na sepela à Noël ka pona bana nga pona ngai na sepela bonne année kaka pona bana so na zalaki nga moko jour à Noël ngani ka na sambela na lambi nga normal na vandi jour à bonne année ngani ka na sambela na singa ka Nzambe merci ndingo bateli ngai na 12 mois tala makambe bele to kutani nango ya mabi mais au batelinga Nzambe merci na lié na ngai na melimo kokola na lali pongi parce que ça sert à rien na obimana ki na ba boîte pendant que de fêter bonne année ça sert à rien donc tozo kota 2025 donc tozala sage totika mabe tosala makambo ezaka bien pona biso toyeba mingi mingi kubanga Nzambe parce que bato bazokufa biso toleki bango na eloko te donc eloko mama Bijou na lingaki avana banana ko solola na mekana ko soulever moi point wana pona toyeba ke Nzambe azabolingo pona toyeba ke inutile na forcer vie parce que nakoki na ko forcer vie lelo so na kufi biloko nange ko tikala ta ba okeli ko tianga place ba na libulu ba memara biso ba memoka na mo cercueil moko ya mukie ba biloko tout bandako ba voiture bilamba tout ekotikala nango et vanité de vanité yango la toki mambangu te mama Bijou loba malembe tokokoma donc tokufisi bato baza ba cher na vie na biso eza na bato mingi kutu na babona ni wana kutu moyo sepeleza te parce que muto ozala na suivant o bo sepela na azate o sepela ndenge ni donc tozala vraiment malamu tozokota mbula ya sika to banda siko kosala ba bilan na biso ya 2024 ndenge nini ezalaki. Puis alors bande ko ngai nga soki na robanda d'abord kosala koloba na babone na ngai to sala bilan no banana kosala bilan ya vie na nga moko. Na banana kosala bilan ya 2024 ndenge nini na tambolisi yango. Normalement, la tambousi 2024 comme d'habitude, la tambousi yango très bien. Nga pa nga jour moko na linga kolekisa ngote. Donc jour moko na yepsa ki bino na lobi ngonga e kontaka. Donc jour moko na mon linga tena lekisa ngo na buzoba. Jour moko na linga na kotisi combien, jour moko na linga na bimisi combien, jour moko na linga na yebelo nini, journal lelo eleki. Na sala abila nga chaque jour. Donc, ndenge peka na tambousa ki on a 2024 na sala abila na ngai chaque jour na yebi be chèque na nga place nini ezalaki na yebi pe ba receipt na ngai place nini ezalaki mama Bijou na 2024 kota la vie na nga mo na bilan na yebi yango très bien mais na bundi samaki
makasi ya makasi donc ozo mouiller bateke ozo yeba kutu place nini eloko ngo euta te ezaka na ba erreur amike ezala ke oui ovandi wetema batu bayebi ke oloba lisusu beta ba masolo batu bayebi ko zala na mboka wana moi voice moko moi ba vidéo moko batindela inganga pe nazu na partager lango bato il fallait na partager et bimiselanga ba problème dans la façon moko nzambe kaka o balobaka ki vérité ya kaloka malé suka et komaka parce que makambo wana ekende tina niveau ba police ba enquête salama mama bijwa bato zaka innocent na bunda yango tina lelo ba conflit wana vanda tina lelo ba conflit wana ezali tina lelo mais tellement ngala zala question na sala ngelo côté ezala bolobi na ba kubanda kokota kote na banda kuna bilote pona na yaka kubeta ko senga pardon na fuka mais ezala ngonga te na tika la justice tam susu ya mokili esala tam susu pe nzambe esala na bundana ki makasi 2024 oyo ezaki vraiment ozomona ki mama biju ba bundisaka ye kaka na bundana ki penzo koboya mais tellement quand na yebisi binonga na ki parate ata bolobi na bino so na yebi ki na sala ki na ngali kambo wana te na mesala na ngaka ko bunda na mesala na ngaka batu babundisa nga depuis que nazaki mona muketi na lelo na sala so bino bozo bundisa nga kutu makasi nga pe nazo sala effort côté mususu so bino bozo bundisa nga kotonga koto nazo skola bokati nga kotonga na koli bolobi nga na koli na kiparate en tout cas menazaki menacer bato ba menasanga ba yebi nazaki menacer famille na nga moko kutu non parlons pas donc nzambe asalinga grâce malgré ça après ça nga toujours ba bonne santé nazana nga toujours bien na vandi na bana na ngai na lubi mutu alingi yo olingi mutu pa lingi yo te to ko forcer amitié ti wapi to ko forcer pe kindeko ti wapi parce que koya ko forcer kindeko na koya ko kufa na koya ko tika bana na nga semie na vanda na nga na tikela nzambe asala parce que ce qui la tikeli nzambe peut-être akoyi ko sunga ta musu nzela mususu mais so ngamo na zo ko forcer kindeko e koya ko luka ke na kufa na tika bana donc na bundana ki makasi bato bayebi histoire bayebi mais nzamba za bolingo année ya 2024 eza ko sila 2025 na yebi ke na ibandeli moi je sais na zana dossier moko kana bisolo wana nane sila te to kene nango ti na suka tamsu nzamba osela nga penza grâce na osenga grâce na ye toko ta février te dossier wana na janvier et sila ngala zo victoire parce que je sais que naza muto victoire nazo victoire nanga et puis makambo wana ezala poa na vie nanga ngana le kanzela parce que kaka même lisolo nazo beta donc kaka batu wana somba ndaku et pas ya ndeko moko boye ya mobali ndeko wana ya mobali amemanga gauche gauche ta ngaka profiter na makambo ebimaki ya ba makambo moko ebimaki ya ba internet alingaka profiter pona kingana kima atikala na ndaku na somba ndako ngana sina tongi ndako ngana sina na tie bambongo na kati eza petete eza facilité l'état Congo asala musala na ye mama bijwa bundana ki makasi à part ko bundana wana o batu babundisa kinga en tout cas na moni na ngelo ko mona koki ko regretter te 2024 pona ngana ko ikoloba ke 2024 ezala ki wow 2024 ezala ki wow parce que eloko eza important eza santé donc nzamba sala ki ngai grâce na tikali kokota hôpitalité ba na ngai kitoko santé kitoko biso surtout bien mutu passe kokiko yao kokomela comprimé puis c'est fini eloko eza important ya mwana 2024 ezaki pa na mapenza wow donc tozanga ki ya kolia te tozanga ki ya komela te bango kuna bazolo banga na olia bango kuna baolo banga na wa avancer bango kuna ba osala benga biki na papier za la ka pembeli nanga bango kuna baolo baboya ndeko wana zo benga papa la biso na koko benga ta nga kuna bango bazoloba mama la biso Valérie o benga pour na osala réservation kuna bango baoloba mama la biso na kombo ya na kokoloba ba client nga mususu kombo ni mama la biso na kombo peut-être papa la biso na kombo ya Alain a benga nga osala réservation bino bozoloba kuna papa Godé wana zo benga zo panza numéro na nga bo benga mama Bijou asolo la bien allez ngai pour na moni ki 2024 c'était bien pour moi et loko tout nazaki na posa ya osala na sali sauf que
nani sauf que projet na linga kina silisa ya sima na matisa na luka na bakisa lisusu ba chambre na yebaki ke na bakisa mbala moko tina 3 niveau te na linga ki ata premier niveau esila ata ya C esili nani 8 chambre na ngesili premier niveau esili na 2024 souci na ngezalaki mais na réussir te ko réussir te c'est-à-dire ba technique kaka nazwaki ingénieur mo ya mutu liboma yende mutu abomeli ngai misala tina lelo misala esilité pona ingénieur wana mais soki penze ezalaki ke ndenge na lobaki na lobi ata na koki ko 6 à 3 niveau te na silisa ne fiske premier niveau ou bien rez-de-chaussée donc to silicité nzamba rosunga projet wana to memi on 2025 na yebi ke nzambe akosunga bilana nga penza na koki ko sala na yebi ke bilana ngezaki na malamu parce que na zalaka na ba distraction te na tambusaka vie na nga kitoko donc c'est ça wana etali makambo etali ya ba faire ya ba misala mais ce totali la vie de famille oui na otala bilana ngai na bazalaki vraiment sage na tikelaki bana na ngai na tikaka bana na ngai te donc nazalaki toujours derrière bango ezala butu ezala moje j'étais toujours là. Donc, c'est ça, vraiment. Ce qui a réparé, ce qui m'a bezali, tout réparer quand en 2025, parce que tout sengi qui tout réparé, bah ma bien abisso. Ce qui peut, tout ça là qui m'a bien, en 2024, non, les sous que ça là sous mieux, que ça les sous est belé, il y a ma lame les sous, mais avec ce qui nous a balingi, parce qu'il y a un des macabres. Mama Bijou lobi aye ndeko oyo zotalanga pona video yeke nde mulaye te mama Bijou zo senga na yo sala bilana yo 2024 ezalaki ndenge nini 2025 tozokota ndenge nini soki bakambo ebele ya mabe ezalaki osalaki bamakaya obebisaki bambongo inutile parce que ezala na bato mosusu bazala baboko etoboka soki asimbi mbongo asalaka na mbongo eloko te mingi mpe ezala akoloka. Donc, au le simba bambongo mais moyen au sala nango projet madame ezalité eza malamu te il faut que luka basali na nzambe il faut que sambela pona kokata balia wana mutu normal oyo nzamba sala soko monaka quelque chose il faut pe osala quelque chose. Donc ta la vie na yo 2024 otambusaki ndenge nini ozaki ndeni na bana na yo ozalaki ndeni na musala na yo na ba faire na yo place ni échec ezalaki il faut réparer. Hein? Donc, ce qui pour ça qui y a malamu mebele luka o matisa volume. Hein? Matisa penza volume. Biso ba nanza metozala mi tout mikilate. Hein? Luka ko matisa volume. Échec eza pona bisote. Matisa volume. Tokoki ozala ngana yebisa ki bino lisusu na lobi ke échec. Hein? Ezala te po lembisa motu. Be échec o biso tozwa ke ezala po pesa biso susu makasi. Donc makasi faut ezala lisusu. Ngana zako na zui échec ezate pona kanga maboko na vanda non na zui échec na telemi na popoli nzoto alinga wana benda na continuer donc ba échec eza pona elembisa biso te échec musu ezala après comme musu lisusu makasi ozala lisusu plus fort comme donc koleka kutu ndenge ozalaki. Donc c'est ça au mama Bijou d'or akoki koloba années aussi là babonane na donc années aussi là tozo bandane asika babonane na bino tosala babila ba vie na biso tozala sérieux na misala na biso tozala discipliné na misala na biso soki nazoloba misala c'est-à-dire na commerce na misala tosala na poto soki na rozoloba misala c'est-à-dire na ba vie ya ba famille na biso nyonso tu wana nazosangisa na kati tozala sérieux na ba na bana na biso tozala sérieux na mibali na biso tozala sérieux na misala na biso tozala sérieux na basi na biso tozala sérieux na biloko nini oyo tolingi tokotisa discipline na vie omona ke nyonso tu ekosimba parce que na vie sans discipline mobulu il faut ozala discipliné tovandi neti biso tovandi na baboka bamindele baza na discipline ya osakana te omona kana ndako ne we asa bomi baminda ye moko yebi pourquoi bomi baminda azobi yebi ke courir ko ya cher bomi baminda eza ki discipline tozala discipliné toyeba eloko nini tolingi to tika buzoba o mama Bijou d'or alingaka yebisa babone na nga tosala bilan ya ba vie na biso ezotambola ndenge nini oya na poto 10 ans 20 ans 30 ans obalukaka kaka bo
ozo balukaka esika moko yebelo ko lingite. Oya tam susu yo ba bengisa yo me bando ya poto so ko 20 ans. Yo osala na taille ozala ta na idée o bengisa ta mutu moko te na mokili. Est-ce que c'est normal? Yo ba bengisa ke no ba famille mususu na yoka ki Karine Mokonzi na video moko boye. Ba katila inga kutu mwa parti ba tindela inga na petite na moko. Alobi Karine Mokonzi alobi na famille na bango, ezalaka obligé. Soki yo ba bengisa ki otango yoko ya, il faut zongisa 5000. Pona pe basala nini ba bengisa mutu mususu yango na famille etonda. Ye azana chance parce que ba chinois na ye nde mutu batinda ki na poto. Nde ba bengisa ka ye yango azana chance. Mais ezalo ko la likelemba. Soki yo ba bengisa ki pe fosa la makaso bengisa mutu. Donc nyoso tona il faut kotala. Oyaka na poto ndenge ni ba bengisa ka yo so bengisa nani. Basala makasi pona ba ye oya na poto yo so sali makasi pona nani. Oso sali effort po bengisa nani. Toye ba ndenge nini tozo tambola. Lelo eza ya biso lo beza ya Nzambe. Donc kolala kolamuka. Lelo soko zate bana bakubako kakokanisa wata na eloko moko. Ke mama na biso, papa na biso. Ba papa na biso bazo kufa ba otiki na biso ba héritage. Siko yo papa mobimba oyo ya penza na mboka moko kala. Okota na katikati ya Allemagne ka ko s'embrouiller lo belaki lo côté. Au vanda rato kanisa ta ke oui, en tout cas vie na ngezo beba mais pourquoi? Au mona ngo kaka normal. Ozaki kutu dikolo zo kito ozo koma na C ozo koma papier et puis pona ozo mona ozo na normal. Eza ya batu mususu bakanga bango ba misu ba mona makambo te. Eza la famille mingi balinga ko bebisa bana na badofa ba famille mingi bana ba beba. Ba donc bala ba beba et puis bango mo baza na kati wana ba yebi na bango te ke baza ya ko beba. Batu nde bazo mona. Yo mutu ozokoko ozalozaki likolo kitio komi ti na mabele. Naza na histoire mona kokolo bavana voyager na ya poto. Moi naza na ba 16 ans. Nazalaki toyebaka mutu moko kombo na Alexis azalaka na Kasavubu. Et pas na bango mutu amataka te, mutu abongaka te, bango tout bavanda na ndako ba famille. Ndeko papa wana Alexis akomaki mwa mukala moko ka ya mundela lingasa mataka boye asala soki nde baliaki ye balie pou akufiaki. Donc ndoki azana ezoba okokoza ozana famille moko amvutima eza makasi oyebi eloko aboye bambula na bambula ozaka na lamba na misu 2025 mekana kofungola misu mekana koluka basali ya Nzambe basambela yo pona kokata balien wana. Donc pona kokata balien wana mutu normalement évolution à vie fo ezalaka yo banda bayeba yo évolution à vie ezalaka te yo banda bayeba ozaka ya likolo kita et pozo mona ngo normal. Na lobi likambo ba papa kala bazara na ba million te mais bazalaka mituna bango banda ko sala. Ba mama ya kala mituna bango ba mama kutu te parce que ba mama mi banda dépendre na ba papa. Mais ba papa mituna bango banda ko sala mona ka papa mo bo akufa ta msu na 50 papa oyo akufa ki na 50 mais tala ba biloko atika. Ezala ki ndengeni. Yo kasi ba banda simba ba million. Non, ezali ka technique. Mutu ozotala ngo ya oloba ke vie ya kala ezaki facile. Non, c'était pas facile. Ezala ikandenge za bongo mukile tambola ka bongo ezala ikandenge za ezabo elelo. Parce que ezala ba papa mususu pe ba reva. Tina ba reva. Tina lelo ba na bo ba futila ba bandako. Ba papa na bazana ba. Ta ba ninga bazo bandako na bona ba credit wana na ba onel na ba bandali na ba onel na ba kitambo na ba onel na ba matonge. Papa na zo rêver. Donc, il faut aussi la bilan. Koyeba 2024. Ezaki a nemoko soki ozotalanga se kizaki waouh pona yo. Parce que nani ba o ba kufi biso to l'équipe on est le côté. Dans 2024, soko yo ki vidéo il faut osepela na 2024 parce que 2025 les autres au kota. Yo yebi yango tenga pe na yebi yango te za vraiment secret ya Nzambe. Mais na biso bana Nzambe to senga kama wanayi abomba biso abatela biso. Maman Jolie na Belgique, maman Jolie Sita.
Donc nzambe abatela biso apesa biso lisusu longue vie na fin 2025 mama Bijou aya lisusu awa pona kopesa bino ba meilleure vie na ma sœur mama Blandine Bula mama Bijou lobi le sako ya yo ngwana na peso joyeux Noël et puis na peso lisusu ba bonne année et puis na ba Bula nyonso na Linda Bula na Irlande donc wana baza ba cousine nga baza bandeko na ngai tout ça la bilan tout ça la bilan tozala sage totika biloka pamba totika ba futilité pas de futilité, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de futilité, temps est mauvais toza donc bana kutu ba obota masiko bana ba 2000 bazo bongisa ba vina ba ozala poser bongo biso ba maman mpakabo pas de futilité okende kayu zwa kayu na yo na nini na zwa kayu na yo première position zala na moi mayele ya obwaka moi quelque chose zala na moi mayele obi kena bwaka moi quelque chose dangai pour un jour quelque chose wana esa la ta moi quelque chose c'est ça la vie. Donc nalingi bino mingi lelo na yaki ka koyebisa bino to mika kusala ba bilan na uti ko pesa ndeko langa mama Bijou lobi to sala kaka bilan ya 2024 ndenge nini lekaki 2025 to kota na makambu ya malamu donc to visionner pe ba idée pe ya malamu to tika buzoba to tika ba distraction esika soko lingo kende o esika moko soko kende ko moni portaka na oyo eloko te ça sert à rien ya okende kuna ozaka na camarade moko boye apporta ko eloko te ça sert à rien ya kozala na ye ozala na libala moko moni ke simba na ngote ozosala ka pona batu ba mona ke ozala na mobali ozala na mwasi ça sert à rien donc vie eza vivre vraiment ezali vie ya kosala na brillanté il faut kosala ka vie na ndenge ozomona ke nazo vivre malamu parce que ndenge balobaka ke vie mosusu ezali wana toyokaka na biso mais o eza na se il faut vivre bien. Il faut na vivre naza à l'aise, na vivre nazo vivre na mutu moko na lingi na ngai ete ou bien pourquoi toti ko sala ba sembla ezanga tina donc malamu linga mutu alakisaka o face par rapport ya ba hypocrite mutu so alakisaka o face te ala sala neti alinga ko ndoka linga côté en tout cas ko kipe ko boma yo donc c'est ça toyeba elo ni to lingi 2025 to kota ngo kitoko na kombo na Yesu donc yango na lingi lisusu ko souhaiter bino ka ba bonne année na bino 2025 ma pamboli eza na biso nyonso ba porte bisika nso to ko beta efungwama oluka alibala nzamba pambola yo oluka mwana nzamba pambola yo oluka musala zwa olinga commerce yango wana donc kimia oluka bonne santé za maladie mo quelque part et dérange kayo olinga guérison donc nzamba bikisa yo miracle donc mama Bijou na sengi na bino biso nyonso surtout na 2025 oyo tokota malamu et puis to silisa ngo malamu donc bonne année na babone na nga mama Bijou do rapporter à bino na care soko yoki kombo na ote mama Bijou lobi ce n'est pas un problème ba émission silité donc malgré mama Bijou linga kubwaka lisusu mingi te mais ba émission silité moi 2-3 personnes bo bandana bino kozanga te parce que balobi mabanga ndi makambo oza bezo babeta lisolo na yo luka mama Bijou na obeta lisolo na okitoko oza bezo okende congé na kini luka mama Bijou berge donc ezaka moko kini mobimba na tozaka na place au vanda moko na matongi na Irebu A37 mama Bijou lobi kanda te zuate place ka moko place monsieur za la rasute donc biso to kanga masulu donc mama Bijou lobi so za besoin conseil olingi mama Bijou conseiller yo to lection na ndenga lisolo to sala so po lingi na privé obengi nga ozana eloko mwa otuna ko hésiter te numéro na ngeza la kanango wana benga mama Bijou to solola mama Bijou lobi so linga po soutenir ye mama Bijou soutenir nga tam na quelque chose mama Bijou azali berge na biso ezara na po na bino partager vidéo oyo pesa ndeko wana numéro nanga soka linga kende congé abenga mama Bijou donc nga vraiment koto oyo na vandi kimia kimia penza ya nzambe ezali dans loboko nzambe penza ekita na makambo nyonso oyo nyonso to salaka efula maka
Donc Maman Bijou le 2025 to kota ngo kitoko na mawa ya nzambe. Et puis volonté na ye kaka nde esalama. Oh nyoso tu ya bakali. Ya banzube o batieli biso na banzela pata to nyata ngo eswa biso ezongela bango moko. Mutu yoso to atimoleli nga libulu ye moko adinda kufa. Mutu yoso to alukela nga malheur, alukela bana nga malheur ye nda zwango. Donc tout ça la babila Maman Bijou lobi so oza déjà responsable oza na bana arrêter ça la ba bêtise. Hein? Tika buzoba. Oza na ba folie mo ya biloko mo ya buzoba bima na kati ya ba folie wana. Bima. Bima penzo kene na place mo moni ke simba te kima. Parce que oza na droit ya pour na place ni no revanda. Donc ça sert à rien. Ya oza la hypocrite. Ça sert à rien. Oza na makamona mkati ya mtemo bomba ngo esale vimbe comme ça ba kayu na kati ya mtema ya ba kufa. O ba vendre kana makamona mtemo bimisara te, ça sert à rien. Donc vie za na brillanté parce que soko kufo kiyi. 2025 to corriger ba erreur ezalaki wapi place ni no kwea ki place ni no ezalaki ozalaki danger place ni ne simba ki ezalaki simba ki ona il faut sko bakisi la on le soumayele biso berge na biso simba ki 100% de janvier à jusqu'à maintenant tout ça la ka plein siko to bakisi la on le soumayele ya koleka. Mais erreur nyo surtout ezaki na 2023 na 24 ezala quitté na 2024 ezala quitté. Ce qui moi erreur ezalaki sur na 2024. 2025 wow to longola ngo tout. To luka ko sala makambo mo ezala wow pona biso. Donc linga amour bope omona pe nzela na yo malamu par rapport au kangama kaka donc nyo surtout sala ke simba te pourquoi? Na bete bino du soleil andeko wana Alexi alinga kama matabu ya les famille ba lekie ndo kazara zoba na lingi bino mingi Maman Bijou lobi en tout cas lisusu babona na bino 2025 ezala zupa toko tango kitoko na lingi kutu kolongwa te il fallait na se na bino live mais tellement nazo ko se préparer na déplacer moi mukie nga lobi te ba mikolo wana il faut manasala moi vidéo avant na koti c'est la bino ngo kata na zate na koti c'est bino na chaîne mais ezala te ki o Maman Bijou prometaki biso asali ilo côté yango na saleli bino vidéo mais na lingaki vraiment les 31 nasala live nasala ngo kala bande ko bobenga ngatu bikana ko solola. Donc partagez vidéo oyo ndeko moko découvrir Maman Bijou abenga Maman Bijou pona auberge weza na Congo na matongi na Irebu A37 Maman Bijou lobi weza ki na oka moi petite vidéo soko za na besoin ta mususu oyo ka ba conseil ya malamu ta la deuxième partie ou première partie à vidéo oyo ozoya ebele. Donc total la publicité na biso et puis tukutani mbala sima. Bye. Awa tozokota na entrée na biso ya appartement numéro 6. Entrée nango ya ngoyo nazo mata. Appartement na biso numéro 6 ngoyo. Eza na escalier. Ngaya wana nazo mata. Au balcon. Appartement numéro 6. Balcon ya ngoyo. Nazo kende siko kokota na salon ya appartement numéro 6 appartement na biso numéro 6 yango yo o boyo kaka appartement numéro 6 c'est pas ya Maman Bijou Bidor yango yo appartement na biso très joli kitoko makasi bozomona appartement na biso yango yo appartement kitoko appartement la biso boyo kaka numéro 6 yango yo
cuisine na biso ya appartement numéro 6 yango oyo. Tomoni cuisine na biso ndenge ezali. Cuisine na biso yango oyo, cuisine américain ya appartement numéro 6. J'espère que bozomona yango. Yango oyo wana na kati ya cuisine na biso toza na nyonso. Yango wana bozomona micro-ondes na biso yango wana evandi. Cafetière na biso yango wana evandi. Armoire yango oyo, lavabo yango wana. Tozoluka siko kokota na kati ya douche na biso ya numéro 6. Douche na biso ya appartement numéro 6 yango wana. Tozomona douche na biso yango oyo na koti. Awa mai ezangaka te. Mai ebimaka air nyonso. Awa mai ezangaka te na appartement na biso. Tozangaka mai te. J'espère que yango wana bozomona nde mai ezobima. Oyo appartement na biso numéro 6, douche na biso yango oyo. Kitoko makasi. Soki oluki biso tosepela makasi. Toilette yango wana. Place ya kobrose pe ezali. Place ya kobrose yango oyo. Mai pe ezobima. Mai ezobima kitoko. Toilette na biso yango oyo. Chasse pe ezosala kitoko. Tokoti na kati ya chambre ya appartement na biso numéro 6. Chambre na biso yango oyo. Wow! Chambre kitoko makasi. Oyo tozo présenter chambre na biso ya appartement numéro 6. Zomona ngo yango wana. Chambre na biso numéro 6 yango wana. Ozomona ngo yango wana. Chambre na biso numéro 6 yango wana. Kitoko. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Toza na erebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge kotala mama Bijou tosepelaka mama Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia Wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika de tika Mama Bijou
toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou. Chez mama bijou soko oyo okolala kitoko mungu eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama bijou. Pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple bota la place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda bota la appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu a 37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu a 37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu a 37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu a 37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro